santé wapi puis bosa banane ya liboso ngai na kombo na ngai papa Chidere Kimpangu bato balinga mingi na kombo ya papa Chide nazali dirigeant responsable ya GTK Saint-Ouen. Merci papa journaliste. Ngai kombo na ngai papa Nyamubanza Yati Alain nazali vice-président na GTK Saint-Ouen na France notamment na Paris. moni bino awa lelo oyo mbela ya mokili mobimba ezaki jeteki 24 décembre nzela eza ya kokatana bino bokomi sur le terrain oyebi te liloba nini mpo bokoloba na bandeko ya jeteki ya mokili mobimba noke ya Paris kaka parce bino tomoni ezali ya délégation ya liboso ya bana jeteki ba oyo bakoti na mboka ya Lisbonne. Merci papa journaliste. Na kombo tata mwana molimo mosantu biso ndenge ye moko kolo papa conseiller direct papa Mbenza alobaki biso tozalokola banongi pamba te na bamessage oyo ezotambola na mokili mobimba bamessage ya mabe biso toyebaki te biso tokanisaki kaka ke pont eza moko or esengeli na mokili mobimba esika nyonso kimbangisi azali ayeba te mosala monene oyo papa conseiller direct azosalisa na nzela oyo ezali 3 ponts asalisi yango na moins d'un mois. Donc lelo ntango toye alobi bokende otala bino bozala banongi bokende kotala tokomi na nzela ye moko abengi lisusu mbula makasi ezwi biso na nzela ntango abengi batechnicien awa abi ezali test mpona kolakisa niveau nini ya mai ekokoma nde mai ekomi mpona bakontinue bamisala. Alors makambo oyo biso tomoni awa eza lokola timona meso toza batechnicien toyebi makambo ya nzela ndeni yango esalelaka mais na lombangu oyo na une semaine basala pont epuis biloko ebandoleka eza kaka likambo en fait yango wana napesi na maloba kota papa président tokoloba makambo mosusu nsima. Merci na kombo tata mwana mpe tata molimo mosantu ya solo toza na nzambe na biso mwana nyonso tolobi ya jeteki te mais kimbangiste nyonso oyo abengami mwana ya tata Simo Kimbangu Kiangani oyo nyonso tozoyoka ubete oyo bozoyoka na poto ezali ya lukuta o fete ezali te o balobi bato ya Kinshasa bakosala fete na Kinshasa bato ya Congo Central bakosala na nkamba o bapont ezali te banzela ezali te na kanisi na ngambu na ngai bozomona papa Lino. Donc papa Lino tobanda na ye lelo te mais ya kala donc misala ebele oyo bazali kosala na mbanza bapapa Lino bazali bametre kino bazali bambuta mpe bazali donc mutu kaka azangi awa papa Dona donc mutu kaka azangi awa papa Dona donc oyo nyonso boyoki ezali ya lukuta donc naza na likolo ya pont tala ndenge nazali kosote papa oye donc tozali likolo ya pont batata na bamama pont ya Loise. Donc soki ezalaki na mikili ya poto nde leta nayebi te nini alingaki kopesa na église kimbangiste mais malheureusement voilà mosusu ekeya mais en tout cas papa topesi kaka merci. Donc ezali réalité oyo tozali kovivre na kati ya pont oyoyo donc tondimaki te baoyo bayebi na kanisa ezali bois dire lokola biso tozali pena na likambo ya bois ya solosolo babois oyo na poto emonanaka te. Donc soki emonani seke euti kaka na Congo mais papa ndimi atia yango atinda ekipe mobimba mpona yo kaka kimbangiste mpona yo kaka mwana jeteki fete eleka kitoko esengo na biso yango wana encore une fois en tout cas nkolo papa conseiller merci mingi na oyo nyonso ozali kosala mpona kaka biso bana mitema ezala ya kokita donc moto akosa bino te ezali réalité mpona bino na nkamba tokobakisa boye mpona bandeko tozalaka na kati ya poto en tout cas tomeki otuna na batechnicien baosala awa mosala oyo ebiske mangisa binisi de remorke mobimba ya nsima tomona yango lokola bajeso baosenga biso topesa nsima totindela papa Mbenza bansima mpona misala tomona yango lokola baje basima ya lingomba ezokende ntina bandeko ya gouvernement mpo babasunga office de route na mosala na bango basilisi kutu nanu te biso ntango toyaki na mbanza tolekaki na kati ya mai me lelo tokoleka te mpo mai etondi lisusu
garçon mutuka eleki na kati ya mai ekei donc lelo papa asali likamwa moko oyo ezalaka te toza na esengo parce biso toza bato ya liboso fete ya jeteki mwana nyonso ya jeteki esika azali esengeli asepela pamba te ezalaki defi mpona papa conseiller direct lelo atondisami na esengo aza na esengo moko akosakana te yango amoni atindi biso officiellement po tokutana na batata oyo bamipesi corps et âme balalaka awa plus de 600 personnes bazotravaille awa tokanisa na nta pasi oyo ya papa Simoki Mbangu nyonso tu wana mpo na ngai na yo moto oyo atongi Yelusalemu esengeli abonga nzoto na molimo esika ozali yebake mwana jeteki nyonso tu surtout bandeko ya poto la paroisse de Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil, Blanc-Ménil, Europe en général, le 24 décembre, moi, nous sommes GTK Sengeli, Aya. Et puis, tu as un bel ato Sengango ouvertement, na pasteur, Royo Kabiso, Nenge Papa Zo Sengango, Bana GTK Sengeli, Pesa Bango Maboko, Pamate Moussala Mounene, Yanzele, Zalia. Biso Toro Longwa, toujours qu'il y a comme on a deuxième pont, na troisième pont, oh, Lingombe Sali, parce que les lots, bato kanisaka eza pont oyo eza pont ya lwasi oyo ezolanda kuna deux pont papa mosusu esalami na une semaine ya pamba donc voilà oyo tokoka kobakisa ya makasi yango wana encore une fois merci papa Alain maître Kima Bouta en tout cas bravo l'équipe nyonso tout bandeko fliki ya dirigeant en tout cas merci papa Mamenzela kambe tegolembate Mamenzela kambe tegolembate 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 Mamenzela kambe tegomata pa Mamenzela kambe. Ndada simoche point. Mbote na population nyonso ngai nde kombo na ngai monsieur Zakari Mangaka Mankambu nazali chef de secteur ya Gombe Matadi alo na ye awa mpona kotala misala oyo ezosala mawa oyo papa azali kosalisa oyo ezali route nationale te oyo ezali nde route nationale nde yango wana kuna pont office de route azali kosalisa mais oyo nde tosalaki déviation tomona kuna mai ezotonda trop ba véhicule bloqué ba moto bloqué pour to pénaliser population te yango na tosalaki boye tosengaki na papa asali musala oyo ti déviation ezali ce sont des routes de dessert agricole et déjà nationalité eza unité eza route de dessert agricole tosali yango ka pona intervention rapide ya bamituka reke balalaka mo internet lelo na uti Matadi ntango na ye na yokuta mai ya lwasi etondi na ngambo kuna ba moto moyen lekezate na ngambo moyen lekezate vraiment esalenga mpenza pasi
bato penza kolala tout ça mais tosepeli mingi na initiative tozwaki nakenda kosenga epai ya papa pelokola aza papa asali mosala oyo mpona koaide population nyonso ndenge nalobaka papa aza papa ya biso nyonso aza papa ya ye te aza papa ya kuna te aza papa ya biso nyonso vili biso banso olinga te oza mwana ya papa wala yango na ye mpo bakami bandi koleka boka mwa lisusu te ke ndenge nini soki okomi wana déviation yango oyo c'est-à-dire yango tosali mpona kofacilite tâche provisoirement parce que nzela monene yango wana ya leta nde mokolo ekofongwama nde oyo etikali nango kaka mpona bilanga bato ya makala tout ça voilà liloba nazalaki nango mpona kolanse yango wana c'est pourquoi nasengi na population oyo ya ngai moko d'abord ya secteur ya Gombe Matadi ke tozala na nsima ya papa po biso toza pembeni ya papa omoni mwana oyo aliaka malamu atondaka malamu oyo azalaka pembeni ya papa lelo kozala bana 10 oboti bango yo moko na libota na yo baza 10 4 baza na boma 4 baza na braza mibale baza na ndako me bato bakotonda mingi oyo mibale ona po bango baza pembeni ya papa c'est pourquoi biso banso toza bana papa mais biso nde toza pembeni ya papa mais biso nde bapremier bénéficiaire c'est pourquoi naseyaka na population na ngai tozala na nsima papa soki apusi lokolo biso mpe topusi et puis il faut tozala très fidèle soki atindi mosala il faut tosala parce que ye aza kosala mpo na biso tozala mais soki papa aza kotinda biso toboyi moye mpe tozwa mapamboli eza te mwana ntumami mwana ndie ensambu sosazi soswanga me nsambu osala kuiza komona nzwa kuvo toto tata zibula nzomono nsambu ya kota te fo koluka mapamboli na nzela me bénéficiaire c'est pourquoi naseyaka na population na ngai tozala na nsima papa soki apusi lokolo biso mpe topusi et puis il faut tozala très fidèle soki atindi mosala il faut tosala parce que ye aza kosala mpo na biso tozala mais soki papa aza kotinda biso toboyi moye mpe tozwa mapamboli eza te mwana ntumami mwana ndie ensambu sosazi soswanga me nsambu osala kuiza komona nzwa kuvo toto tata zibula nzomono nsambu ya kota te fo koluka mapamboli na nzela nini il faut korespecte mibeko oyo ezouta epai ya papa na biso nzambe na biso nde ntango obangi makambo wana ozokotosa yango nde mapamboli yango wana voilà un peu liloba nazalaki nango mpona kolanse nzela yango tala mosala papa asali félicitations vraiment papa azaka papa na biso nzela efungwami déjà mais toza so na likambo koloba eza su te mpo déjà mokonzi se auti koloba alobi nyonso tu na ndenge papa asalisi mpo na nzela oyo mpo na population mokonzi alobi nyonso biso toza so na commentaire susu ya kobakisa te eloko yango déjà oyo emonani déjà na miso tosisi na so babongo ndenge wana nyonso ndenge mokonzi auti koloba papa atinda biso tosala route ya déviation tosali yango ezwaki biso 3 semaines tosali 3 pont lelo nde eza neti ouverture officielle omoni bamituki eleki ya ba 20 tonnes na bamarchandise na kati donc toza sika na eloko esali même si route nationale ou route principale efungwami toza so na nzela mosusu tokontinue kosala baentretien nango parce que ezoede ndenge mokonzi alobi bapaysa mpona kobimisa bamarchandise na bango mpona kolesa capitale na biso en tout cas merci oyo nango bakisa yango na kata tokobuka me babordile kuna te mpona etia bapine kala oyo molulu yango nde etobolaka carter kolongola mwa molulu kako oyo na kongo mama oyo na pa oyoka maboko pasi mama c'est ça maman bongo mama muke kaka kongo muke boye mama Thank you.
Pesa Mama unasali mingi pesa. Yesu, ikidalama.
toza na pont papa ye moko aye kosala visite ya mosala oyo toya kosala lobi tomoni papa ye wana aza koya wana chorale de dirigeant aza koanime papa ye wana azali koya papa ye moko aye kosala inspection ya pont oyo toyaki kotala lobi toujours au service ya mokonzi longwa place wana mabanga ezali ete nazali na bilombe byanga mindele batunaki ngai kumisa etimbangu okati ya libulu ya molili ye moto ayaki kosikololanga nzambe kimbangu nayokaki ngongongo moko mobenginga papa akoti na se ya pont ye moko azosala inspection lobi alobaki esengeli babakisa biloko mosusu napesi yango na kibangu bonazalaki lisusu na elikete kasi eyayaki tozomona bapapa de la ville bango nyonso batikali Kimbangu bonazalaki lisusu na elikete kasi eyayaki kobimisanga lisusu na elikete kasi eyayaki kobimisanga wana papa uti kokota na se ya pont mpona inspection tozolanda biso nyonso voilà bana ya ngani ya tata molimo ya fils bazosala mosala na ye tala pasi ya wana toza lelo samedi toza kaka wa papa tozozela apesa biso nzela me alobi inspection oyo eza nano très très important c'est toi qui vois.
Basengi permission na bata presque. Toza na délégation mokonzi. Wakibana kwetu tata musaluka. Wakibana kwetu tata musaluka. Wakibana kwetu tata musaluka. Wakibana kwetu tata musaluka. Wakibana wakibana kwetu tata musaluka. Wakibana kwetu tata musaluka. 2023 tokobandela na nini pambuta oye tokobandela na 0 bongo be bongo te siko bolobi nini totika mabondeli tokosala nini po 0 wana tokobanda alire mosusu ya kitoko ezwanda bongo pe bongo te tolingi tosepela mbala oyo 0 elongwa